vois vidéo wana kaleson wana. Est-ce que non mon te pasteur lokola nani nzambe nazobina azobina ba biloko wana kolakisa bato ba kaleson et en quoi cela nous édifie et biloko na bango sexy mais c'est du sexy ça c'est du sexy oui yebi neni yemi kolo bango ba olata biloko sexy quand la vie m'a menacé, on dit sexy, tu l'as mon mozo, gamin. William Makam. Oye, bineni, yemi papa, ti na niveau. Na niveau émission, biloko ngoyo, biloko mikolo, des choses comme ça. Papa, un homme de Dieu. Alvin, c'est une honte. Il est descendu trop bas. Trop bas. Trop bas. Trop bas. La connerie wana. Babuzoba wana, balanga tordu wana, balanga débraillé wana, balanga terre à terre wana, comme un homme vulgaire, comme un homme ordinaire. Mais non, non. Pasteur Pétage, donc vous comprenez ça? Comment pasteur Pétage? Est-ce que va continuer à bon la mitema? Est-ce que va bon la mitema? Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Et si la Bonzambe et Kitara Loyembo na Maloba Pena Misala, Bonzambe na Bonzambe Lola, Ezofuta, Simananto Yakoloba Kenzamba Boto Koye, Lisusu Apina Mansazo Service. Un grand merci à Bandeko, Basutena Biso Balanda, Biso Balinga Moussaloyo. Là, je vois notre papa pasteur et Feza Missia, la bouche, excusez. La bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, quand a filo mukwaya, motema yabiven c'est deux mots depuis Londres, pena maman Gisèle, Luke le motema papa, Emmanuel na Boston, Bonzambe na Bonzambe, Yesunde Mosu qui si bien aimé, les man ne triomphe jamais, Lola Ezo Futabiso, Toza na émission Léona frère Max Mbenga, pour découvrir la vérité à moi ming. Qu'est-ce qui se passe dans la église corps du Christ? Tozo kenenango wapi confusion totale na musala ya nzambe bien-aimé dans le Seigneur torosukako boni toza wana ne Bible zo ba ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais dénoncez-les tozo sa musana toza contre de comment côté tozo sa juste ba analyse toza na kulutu frère Max Menga shalom papa shalom papa Alvin Beya merci pour l'invitation shalom la bana nzambe nyonso Bozona na biso bipai na bipai to komi na suka mvula longola loboko na litama tika kolela tika baseka yo batiola yo mais tu as un Dieu ya non c'est pas David alobi je l'ai mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours le dernier mot revient à l'Éternel aussi longtemps que ça encore na bomoye au désespéré te ba o bazui beta maboko mais tourna yo pe koya lokona no yete za lokola bako fidèle na poste kanga mana nzambe kangama na nzambe pe sala lokonga no bakane ba mongo to ikoke lokendo tambola malembe bikota kota te bisimba simba te ba mema yo te basukola yo o babaka yo basala yo boy omoni baninga bazuye yo kaka te ezala fidèle na nzambe zala esiko zali peut-être ane ozo sila ozo bota te na bebele bwana poto celui qui vous parle là, il est passé par cette école-là. Oba médecin baloba était maïna yozo comme ya kalamu. Yo ko bota te aujourd'hui. Papa Alvin Abi Sang, mon fils est né à la G3, l'université pédagogique nationale, la faculté à droit, un garçon très intelligent, gift load, on a Pessimbote. Et puis bananga nyonso ya orphelinat, partage ton père avec celui qui a faim, que Dieu se souvienne de vous. Bonne année Nabilo Nyonso, Bozona Nabiso, Bipai Nabipai, Bozale qui est belé à soutenir Biso. Grâce Nabino, orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim. Ils ont aussi laissé vous là. Vraiment, vous avez été une grande bénédiction pour nous. Que Dieu se souvienne de vous. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Merci vraiment. Papa Max Mbenga, na émission Nabiso Bandero Mingi, Babengi, Baleli, Balobi, donc. Corps de Christ, confusion totale, papa. Et dans la musique, et dans la pasteur, tu as dit que nous sommes basés à il y a malam pe bazali. Mais oh, ils ont salam mikolo, bando bazo, batomi pe sakana ki bonzambe, to tika la nabiso kana moki. Confusion totale au frère Patrice Ngom Sokayemba. Dans le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Oh le bini papa na mamezo salam. Na présenté d'abord ma condoléance na bandeko ya la bonne.
bandeko ya église parole de vie extension à la bord 10e rue limitée pas ya révérend Timba ou atika kibiso lobby le 23 un pasteur que je connais dans sa NMB émission nzamba sepeli ko bengaye na moment biso bato to satanda na yangote tikete nkolo apesa kimia na mama pasteur na bana nyonso a parole de vie ya bipai na bipai na ebete pasteur Timba na bomo na bato belé bakabaki bomo na bango pa na nkolo na nzela na ye que Dieu puisse vous fortifier et que Dieu vous console et ba o ba ko kita na révérend Timba bakoba na musala ndeko Alvin Beya na ninga suba question ote su na yebaki yango ko tuna nga makambo yo na nga na ya même l'émission na ote je te respecte beaucoup je t'aime beaucoup tu le sais eza makambo yo na koloba te puisque ça me crée des problèmes biso bato tozuite biso bato tozanga ba costume biso bato tozanga ba cravate biso bato totambola na ba moto biso bato ba yas biso bato tamba mini bis biso bato tozanga ba sapato à danger te ba chemise à danger te olingi suna loba na pesa point de vue pour ba finga nga lisusu ba loba azana nini il a quoi il a mais sinon répondre ezaka par respect. J'ai beaucoup d'estime aux hommes de Dieu. Nous sommes Congo et Nzambe. Si nous devions dépendre de l'autorité de Bisso, Congo mais c'est Koufa. Kobana Mobutu, qui est notre président à Lilo. Ce que Sengela qui était tout dépendre de Bango. Vie na Bisso na Mboko na Bango. Pema na Bisso na Mboko na Bango mais tout Koufa kala. Puisque la plupart ne nous aiment pas. Ils aiment le Congo. Non, ils n'aiment pas le Congo. Ils aiment les avantages. On va tirer na Congo. Mais biso peuple, même si les gens prétendent parler au nom du peuple, aimer ce peuple, mais balinga bisote. T'as la degré en zala, degré à passi congolais zanango. Mboke tonda bomengo. Mboke tonda bozu. Même Zamba zolba mais ni ne sera qui na sana Congo nga nzambe la salité. Nzamba zo kamwa. Fin de l'année angoyo. Fin de l'année angoyo. Tala comment peuple a souffrir. Biso ba locataire, tala comment to souffrir. Ba fonctionnaire à l'état. Nana nzembo mona yemba. Est-ce que cause la fonctionnaire albino tino lo nzembo wana oti extrait na yango. Est-ce que cause la fonctionnaire ezali libabé, ezali botutu, ezali malédiction. Mouta salaka lokola salaka te. Tolia lipa demi-terrain, soso à demi-terrain, au défili par la tongo, au kimiko futa na pokwa. Et pourtant bato sakana ba millions, bato sakana bo zuyamboka. Ce que moi na muke ayibi lipa ba bengeni ni voleur mo yibi. Mais ceux qui mo konza yibi millions ba bien détourné. Quel pays, oh Dieu, il est temps que tu agisses, il est temps que tu interviennes, on en a assez. Le pays est malade. Yango mawane makome lobi, mawana mutatia kelika na ena muto. Total elanzambe. Moi j'ai décidé na mboko total elanzambe. Na total les sous mutote. Ton total à Congo. Au moins on a étudiant ba licencié. Mais comme spécialiste na dame, ba koti na ba coin avenir, ko sala bani ba coin ba cambiste, ba osala ngwe sengote. Muta comme na 40 ans, mais aibi ko sa, aiba ta ko sala nini. Mais l'église musu tolati si ba démon et pourtant bas izana ngo ba démon nganite, même ba démon ba lobaka. Un jour ba démon ba osala marche na Congo. Un jour marche pacifique ba démon, ba otambola. Boko se ba otiaka biso nganité bangonde biso ba demo ba kotambola un jour na mboko babi biso nganité ba konzila binonde biso nganité ba konzila biso nde ba demo jour otabino boko se la biso makamo si tu ça kongo moze ba demo te mitema mabe ya bato soki mutako mokonzi d'abord yé famille na yé d'abord biso na kotika bango na Congo te mboka chance loko pamba. Batala ka CV à batute pose en musale faut en ndeko ya il faut boye saute ba initier yo ba sukola yo moi si faut ba bimana ye beaucoup de choses ndeko Alvin je pleure pour la situation en Congo je me dis mais Nzambe ezani no juste Nzambo yo kabiso tozo kabiso te yango ba jeune wana ba yembi titre nzembo na bosani nini to salite
Heureusement que ba menacer ba batiki bango. Ezali mutema, c'est l'âme qui pleure ni to salité pour na Congo. Mais nzambi quel genre il y a prière au biso to salité. Nos autorités vont en Europe, ils sillonnent le monde, ils voient ce qui se passe là-bas. Pourquoi ba yiko sala ngwe pa na bisoté? Moi je suis un assistant social qualifié. C'est l'Institut national du travail social. Il y a un sigle. Tel le bana na balabala. Talabana batondi na balabala wa. Mwana muke mwana 6 ans. Aokote kamai. Et pourtant place des ans na classe. Bana bisenga senga batondi awa na Kinshasa. Nzambe sunga biso sunga mboko. Alors nazo na mambo église. Je disais que malgré Banzala Bapasi, Congo est à Congo, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui intercèdent, qui prient pour le Congo. Et Nzamba Zoyo Kalosambo na bango. Pour ceux qui ont continué à biso, mais to kufa kala. Nandi Makaïte, et belé na bassin en Nzambe basali musala. Cependant, les Nzamba oyope, ba yé ko fingi cet évangile. Parfois, bazala ba nzamba benga bangote, mais ben filtré, ben intrus. O ba koti pour le yoki sa musala nzambe soni. Pour le fingi cette église dans Kolo. Un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. C'est un homme mis à part. Il n'est pas un homme vulgaire. Un homme mis à part puisqu'il vient parler au nom du Seigneur. Mais on te comme mon allélo. Non, théâtre continue ma comme nzambe. Il y a même artiste et comédien. Comme on va faciliter, il y a théâtraliser dans ma Nzambe. De Calvin, j'ai beaucoup d'estime et de considération dans Nzambe. Pour biso le coin dans le Seigneur, Ezali Bango. Bango ba te biso. Bango ba bonde la pona bazali belé na Kinshasa même na Libanda mboka. Tozala ba maté na bango. Moi moment na comment on se rappeler mukomo ngala mais la poison na kufa. Ben non, Max, regarde. Le on a compris que Moninga malamu est Nzambe, Moninga tango nyonso ezali Nzambe. De Calvin, réseaux sociaux, auto salelo, eza bien. Mais c'est comme si kaya buzz, bato Nzambe bele ba sa elango mabe. Bato Nzambe bele ba sa la micro oyo mabe. Yonga nga oleka na nga koleka yo monanga be miso mingi ezayo. Et parfois quand tu m'appelles na linga na banga ka eloko yo. Lorsque je n'ai rien à dire, je préfère na vanda. Monsieur Kobika Rake, na me kapo batiangaka na sala buzz. Mais non. Comment pouvons-nous expliquer mouton na nzela na ye? Bato kabibo mo epa na nkolo, bato bongo limitema. Azaba langage vulgaire na niveau média aye même na teba sa caleçon vous a dit bolandi ba Denis les azo simba prophète Denis azo simba caleçon ce qui ni stream ya mwana mwasi liboso yende ateyaka yo monyonde ni prophète Denis les o kaye bani mokini mobi papa on a qui vidéo non de Calvin amoni nazoboya c'est même biso tozana lokoto nous on n'a pas de relation pas Nzambe nana ndeko za général ndeko colonel te na bana Alvin évite de me chercher de problèmes ngana botam na famille pauvre mais nazu mo ngolu ya oleka na classe mais bozu ya mokili o nazana ngote nana niveau na bangote Nazamba relation bango bazana ngote. Nazamba connaissance évite Alvin pardon s'il te plaît sur une fouka melayo ya rulukelanga ba problème. Question à te poser tous appels maloba na yo quoi parce que au sein de appel musalo yo coopérer pe na ba pasteur en très bien. Au combien appel prophète Denis ce message. Le Calvin, on met dans zoloba, je réponds par respect. Même si que na bang na comme ko bang ba problème pour ngazamba relation te. Na yebani te na Kinshasa na comment éviter nga ba problème pour na bango ba yebani bango bazo coopérer na ba kondi je ne vais pas mais s'il faut que je réponde Alvin c'est une honte il est descendu trop bas papa je ne vois pas un prêtre catholique un messie l'abbé kokoma na niveau wana niveau papa. Écoute, nous sommes des hommes mis à part. Nous sommes des hommes publics.
makam na biso nyonso eza lokwa caméra ba landela bazo watch ba talango makam na biso nyonso to sala papa mutu na nzambe azwa kaleso tobike bolimbi tobike tolata basude tolata kango ya secrétaire to ba single tout ça toyebi papa ti na niveau na niveau émission biloko ngoyo biloko mikolo des choses comme ça papa un homme de Dieu un berger mon batelimpate Alvino papa ouzo papa et puis même animateur écoute pour animateur on veut biso to animateur à télé ce qui animateur a comme un niveau ya ko mema on a biloko wana asa étudier yo ah on même quand ça une émission faut faire attention nga so ça l'émission na mutu pasteur nyonso il faut nous observer na étudier na lukana yeba ye na lukana yeba pasteur wana et attitude na ngai comportement na nga na plateau et dépendant kana invité na nga il y a des pasteurs sur na plateau na très concentré je pèse mes mots na bi que ozali pasteur ya qualité ozali moto na nzambe ya solo mais si na kuta pe na moto na nzambe ya changa na okita pe parfois émission na yé na on ambi par exemple admettons on ambi révérend Israël Sembe par exemple na ambi na plateau to ambi prophète Gary ndenge na rememela émission na so na ambi par exemple pasteur Nzoto so ambi par exemple pasteur Nzoto to pasteur Mokili to pasteur Bez to pasteur Wario ça dit que yé na rozala pe na même la teli na ngai et ozala selon yé mais si par exemple révérend Sita Luemba dans un plateau nous avons un comportement moussoussou nous avons un comportement moussoussou tout par exemple révérend docteur Bokundoa na plateau j'aurai une autre attitude et ça quand on a kolobaïté vidéo à notali singai place tango eza poubelle place tango eza poubelle et c'est pas commode c'est pas digne à mutulanza et ce qui ka wana to la vidéo moussoussou au moins que na boke ce te bazai kolanga langa ba vinyo kalongo baba ine na biso baba yaya na biso to bana mike to bina ba volant non se rappeler na ba bonne année moko boye banze moko ba ne volant makama mikolo to bana mike kala to bina yango mais à un certain niveau na ba responsabilité to zanango il y a des choses dans ko sala te pona les misa ba faible te. Nos familles na bango, ils ne sont pas nos ennemis, ils sont nos frères. Mais papa statut na yo tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Moi je suis pas un homme vulgaire et déjà à moi il y a la sélection, à moi il y a le discernement, il y a la réflexion, il y a des choses que moi je ne peux plus faire. Bah moi par exemple lelo na concert par exemple père son âme na linga ke mingi mabele lisi. Ndeko nanga mongo wana. Admettons que azaki na bomoi azobeta awa ba monanga pena na koti to na swede non je ne peux pas mais batoka frère Max Pay awa ce sont nos frères tolinga bango tous ces musiciens là tolinga bango bamba ya na biso bazar baleki na biso pe bazar mais par rapport j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vis toi et ta postérité. Tout ça l'amour, la vie chrétienne est faite de décisions. La vie chrétienne fait des décisions. Dans une émission comme ça, et en quoi cela nous édifie? Et puis lorsque vous suivez ces émissions là, au moins que ça c'est ezalongo ezamba soubasement biblique était ezamba émission ga lokola ya mbelekete donc et rememano na beaucoup c'est vrai on a besoin de se divertir, on a besoin de s'amuser, mais écoute ce que dit la Bible 1 Corinthiens 10:31. Quoi que vous buvez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc ça dit que vie chrétienne nzamba kanga biso la catch nzamba c'est atela biso ba garde-fou. J'aime beaucoup l'évangile de Nilé, ce sont nos aînés, nos yaya biso to ba na mike no tanga na institut pédagogique national pour l'année na média na bantena asa musamune na mboko yo bato abongo limitema un jour moi même na seule voice na bi kulutu boyete
wana pendo lobaki bien. Félicitations. Mais bilou ko zo sala mikolo ne comprend plus. So meta moni, so ni bato comment y pas na yo. Bato tout bazo été kuna na ske na ba lukande bike ba yebike mikolo yo. Speech na ye, speech na ye et comme nango divertisseur mais Roland Dalois lobaki. Bon, speech na ye comme nango comment on a le terme speech na comme terre à terre. Et comme nango et comme ka lokola un homme vulgaire. Yang bato azoya pour abika so beti bo bato hollandais belé base. Papa okota lola pona base ta. Okota lola pona base ta. Même les gens peuvent t'apprécier, les gens peuvent t'acclamer. Est-ce que nous allons acclamer? Et bisous nous faire des choses pour plaire à Dieu. Ce sont des leaders d'opinion. Mboke zo zika, mboke zo kufa, nzaleza na mboka. Bango ba tele ba sonner trompette. Ba interpeller ba kondi. Biso to vota kibino, biso to pona kibino. Botala mboka ndenge zo kende. Peuple azoliate, peuple azolela. Bino borobaki changement. Mais tozo mona changement ngote. Il est temps. Ezali responsabilité ba sala nzambe. Mais ce qui biso déjà église, yo kanise ke lelo ba konze belé. Ta bazo tala biloko évangile c'est donné ça au sala. Yo kanise ba konze belé ba komisa nzambe. Yo kanise ba konze belé ba yepa tata. Yo kanise ba konze ba oh Seigneur merci gloire à Dieu. Oh Seigneur mutu nzambe tanga zoloba que déjà dis gloire à Dieu alléluia. Ngana kota na bis de nyama. Non, mais maman, moi, zotéa. Abia zali enseignante, teya. Abi, nanga, asengi ma bonza, te logote. Notre corps fait l'un zo kita. Mais non, ba maman, ba mateo, to zango kala na ba gebs. Nga mona zui, quelque maman. Au pamboli nga matea na. Nga na pesa bato ba terre na ba bisu ba mbongo te. Pour aventurer ba escroc ba zebele. O to zana bana moko bazana bibwa. Ba silima kila, ndoka, ce sont des aventuriers. Cop na bango. Mais cette femme-là, enseignante, a un évangile pur. Non, qui peut open nazoté à solo. Nga mon azu, ah maman, mais là ta coca au lobby mink. Ah bien mon fils, que Dieu te bénisse. Un bon français. Alors, as professeur anglais quelque part, je bénis l'Éternel, je t'ai édifié. Attendez tole ka ba TV boy. N'habitez dans la zola na ngonga. Oyo, il faut contrôler monoko na ngai. Nous aimons beaucoup Papa Denis Lessi. C'est un leader, c'est un dirigeant, mais ce qui est là à se ressaisir que makambo zo loba wa akoloba positivement pour le royaume, ba te belé bango na mitema. Papa, si ça ko se ressaisir et que Allah taka bien, il est élégant. Et quand je l'élégance naïe, je sap naïe, maintenant maloba bien à média. Ou bien que tu belle bon na mitema. Mais comment on quitte terre à terre ou la note mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ezanini. En misère, voilà. Papa appelle ma bonne qualité. Nazalaki na moi na classe na bisonota na kombo na été. Il y a Institut national de travail social, INTS. Na ta kombo na été. Max tala mutuna et comment ka so eloko vidéo moko ya buzoba Max tala mutuna bino Max tala mutuna yo abi mobali na ye na ndako soka za stressé il faut que la vidéo ya Denis Lessi pour seka abi mais vous imaginez il faut que non ngaza vidéo msusu na moni na ba problème elekelinga na beti kabo na lali na zoyo kango papa na bi père télé ma prière amen. Tu vois, dans la vidéo, je suis lundi, je père, père, telle est ma prière, amen, à télé. Instrument dans Zolo Babo, il y a des gens qui me suivent au Canada. Ngala komata kunate. Ba mso en États-Unis, mso à London, mso à Ghana, mso à Tanzanie, mso à Namibia, mso à Uganda, mso à Rwanda, mso à Kina, na kisensu aza boye. Musoza na mbeto hôpital mazaka na téléphone na ye aluka secours aluka maloba surtout na mboko nzala makasi na mboko social ekufa na mboko bakonzi balinga biso te na mboko ba député balinga biso te na mboko yo oyo bakonzi bapesa biso mu Congo bato za besoin maloba ba réconfort lorsqu'on voit un homme de Dieu a te méga na ye akatelo komoko osala bien. Mais ce qui biso pe bato nzambe tokomika tokoti na moto théâtraliser maman nzambe papa un homme de Dieu ya même on ba konzi
bakonzi bayesu na respect na biso te bakonzi papa lelo mboka lokola Congo si nous étions sérieux kobana na président de la République tina mutu ase tozaka ba chrétien tozi frère Mangembo aza ministre frère ya ACK bazu frère ya Fila bazu frère ya Arche Alliance frère ya APC ya la louange biso nde la photo dirige mboko yo kobana na président de la République tina mutu ase pour na milliard ba chrétiens bana nzambe mayele baza bana nzambe abwanya baza. Nous avons de bons médecins, nous avons de bons juristes bazali na milliard ba chrétiens ba passer ngala siwana gynécologue ya danger gynécologue a loka bazali docteur Jedon Diavita n'habite soit comme pour d'abord que chef de travaux Jedon Diavita na université qui attend ça s'appelle IPC awa évangéliste à mon nene à mboka te ya kana biste ba balabala o kanise muteliboma me fou de Jésus papa ba juriste ba zali ebele bana nzambe o batang papa nzambe a sopi ba grâce. Mais qui nous dirige aujourd'hui? La plupart sont des païens bato ba nzambe te ponani puisque biso moko biso comment on peut sa candidature ba voter ngate ba voter kingandi ba voter ba païen pour na biso mo to perdre mpifo to perdre nebo bana kimongo bo kenzu esili na mungwa batie mungwa mais bo kenzu ezali susuta. C'est ça le problème. Tout le monde va star, tout le monde va vedette, batiangaka, na matanga comme j'ai rencontré pasteur, ta maman tumba shaumba kufaka, na sa vélodrome. Na bi mutranzambe. Na monyo pe na zoenta, auto na maximum sap na ngandini. Auto nanga. N'entends comboter, mais l'église n'est pas à Kassavo, auto nanga. Na bi pasteur, toi tu peux pas me poser une question comme ça. Na bi pasteur, avec tout le respect, vous êtes mondain. Auto nanga question latine ngeni. Dans mon costume, moi quand matanga maman tumba shaumba, je me dis natia bord mo ya danger. Me pasteur, bolo bana ba animateur na bino ba telo yo ngate pasteur, tu peux pas me dire ça, je te permets pas. D'ailleurs, na tiki là vous devez vous repentir. Je suis un pasteur nzoto. Ça n'est pas que pasteur nzoto. Yo tout na ngola tindengeni boro mo ndengeni. Non, c'est pas ton ami. Sinon je suis pas, on n'est pas des. Et puis ça, dans milliard ba chrétien, nabi ezani eza bomba nzoto ti eza bomba nzoto do bato alingi babongisa na bango libanda mais kati eza opola. Donc de Calvin ya ba ke to bonde la pona bato na nzambe pour Satan zo réclamer bango tellement que basali musali belé Satan sali babane na molimo soki sabana ki bonzoto yo ki bonzoto comme belé na mateya ba média comme c'est comme d'ailleurs côté à Paul Kanembo asane buzz batia eka asane impact mais la vie que mon kola suka nzambe moko ayibi yango bible lobia je ne vous ai jamais connu nga so na passage nga balongwa na bible balongwa na passage wana je vous ai jamais connu. Alvin mobali kitoko lokola yo boye oboyi ba chacho oboyi ba ezoka oboyi puis au PCM viens na zamba Alvin viens na zamba mikolo et puis na so Alvin na tia oyeba ote mais madame mkolo bisanga bien avant oui bisanga bien avant comme ça na profiter la ngai mais you sais ba sacrifice ba gymnastique spirituel pour que un jour Dieu te dise na tia oyeba ote na nga passage wana nga ona bible te et bon maranga po na tia oyeba ote Alvin tout le temps on l'examen d'orphelinat partage ton pain. Comment je me prive parfois sur moto mbango keboye et puis la tira oye baote Seigneur pardon s'il te plaît comme ça ngelo kwana te nous tenons sous point aussi ça si jour il y a papa monsieur Denis de auto linga makasi à combien il y a un message moi quoi parce que to ba peu recevoir papa tout a mis un message sur Facebook en WhatsApp abonné tu es content quand tu me combats tu gagnes quoi? Parce que ça ne me dérange pas. Désolé. Il faut tout ça, papa, que puisse toujours combattre, papa. C'est ça le problème, papa, on a dit, on a dit que tu l'ingaraye. Nous, on a pas église, on a monté le fukin. Exactement que toujours combattre. Par rapport à la réponse, papa, de Nile. C'est ça le problème, aux Zanango. Et ça fait problème, on a la Zanango. Ce qu'on est pas en théorie, bon. Affiche à pasteur, on a bien. C'est ce que les gens oublient. On met quoi faire, nayo. Na lingango ya pe coiffé un moko
nga na salaka na ba circonstance mususu mais tozo bengo poza paya ponani tozo mona o me coiffure to mona to sala pe critique it obi que ça œuvre d'art coiffure au salia comme un américain ça te va et puis look no ya kala na kala mbula c'est ça ton look mais tozo ya pe que Alvin on a paya yo o pe que ça au silica nous sommes à peine à l'ingala look Alvin te nous sommes oh j'aime ces garçons là look wana ah les gens comme ça on a pasteur Barout kala c'est ah look nous a bien pasteur Barout ils ont le col américain ba jeune américain à mon on a dit oh gloire à Dieu on a dit ah parce que c'est pas un look là mais il y a des gens qui n'apprécient pas look là ba mon anga aventuré faux frère païen tout ça quand ba loba mais non peut que ça bango ba moni souki là ndengeza ba peut se point de vue na bango ça la nini toyoki yango toyoki point de vue na bango toyoki yango c'est ça tant que biloko zo bima na public il peut quoi mettre ma vie nga si na benga pe na ebisa en tout cas kuluto boyete mais boye alors quand papa de dernièrement na côté sur na pasteur mon ebise asenga ke max bino ndengene bino za batu na nzambe na bi papa na ngai tango zo bima déjà na média pe ça mabe biso to benga bango aya mo le sosa yoko surtout biso to na étoile loko to la na bien te bango soki oza na vie contraire na ye tu les combats, tu combats son ministère. Et toi tu combats. Qui te dit, tu combats quoi? Mais papa, nous apprécions te béler à tout ce qu'on dit makabango, nous bénissons l'Éternel pour la grâce à Pessi na basala nzambe belé amboka oyo ba yembe nous bénissons l'Éternel. Mais pour na papa Denis laissé, personne ne les combat. Pour gagner quoi? Mais aïe baete makamo minga zolo bana média so ba bazo yebisa été c'est balingi été ceux qui l'encouragent sont contre lui ceux qui lui ont changé langage nous on va l'apprécier on va l'acclamer nous le voyons dans les milliers des autorités les mêmes autorités là parfois ta kendara ah na pesa kaka ah tu ko déranger na pesa kaka ah celui-là. Est-ce que vraiment c'est un pasteur? Toyo kakati. Il y a aussi des gens qui nous appellent. Il y a aussi des autorités qui nous apprécient. Qui nous appellent aussi. Hein? Il y a aussi des magistrats qui nous apprécient. Qui nous bango. Ou qui nous disent aussi ah là Max, non, tu as mal parlé. Là je suis ah, prof, ben maître, pro, limbi sangai. Non, zongi lango le sous-souté. Tolingi était sous mon nzamba na média à présenter évangile ba connerie wana ba buzoba wana balanga tordu wana balanga débraillé wana balanga terre à terre wana comme un homme vulgaire comme un homme ordinaire mais non un homme de Dieu n'est pas c'est pas à nous Européens ça éthique et d'ontologie hein. Je crois que cette théologie, pour cette théologie, mais vous avez quand même une éthique et d'ontologie pastorale. Comment un homme de Dieu doit parler? Comment un homme de Dieu doit s'habiller? Par rapport à éthique et d'ontologie. Tant le long pas de ce pétage, pasteur pétage, donc vous comprenez ça? Comment pasteur pétage? Est-ce que va continuer à bon la mitema? Hein? Est-ce que tu as la mitema? Tu as la côte en réseaux sociaux, moi, je vais boyer. Comment? Biso le quoi la batu na bango. Tous années sengo. Mais yo boma biso, to bima ridicule, Sony. Est-ce que moi na classe na biso? Ah bien, mobile na so alembi asenga ba vidéo na ye pas sekana ye. Et puis auto zoloba, c'est par rapport à ce que nous voyons. Image ou vidéo wana kaleson wana. Est-ce que non mon até pasteur lokola nani na luba na bona tamba kombo ba pasteur basé belé awa des éminents serviteurs de Dieu pasteur ba pere makamba soki nini biloko non pasteur non mon na me ba pasteur non mon na bango te même ba jeune serviteur ba ye mikolo ba sala ngota munoko na bango eza pona kopambola pona l'évangile et pona ba bassesse pona ba médiocrité te pona médiocrité ta nabe kena tozolo baba rofinga na yebi nanga mais souci na biso ezali ete basali musa munena mboko yo basali mu papa hein l'évangéliste de Niles basali musa ba influencer ba jeune ebele hein
papa sali musala ate Yesu na makasi na ye, ate Yesu na bolenge na ye, ate Yesu na bilamba, ate Yesu tout ça mais rochité ma bêta. Yango Bible lobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin. Voilà Toloba. Merci Papa Max. Tu comme notre émission na Vitoro aussi ça boité sans que tu poses peu question mon na ba vidéo mon ko to circuler OK bandio mingi e ba lobele ngo ba pesi ba bon ba vie ezaki partager ba nsu baza contre akosi maman na nièce na e bongo te nièce na e bongo te mona ya na e bongo te ba lobi ba bilo ebele o eza beza sali ba donc c'est comme si après 2 mois il fait le comme bima sur Moïse Mbi. Il faut eloko moko bimaka réaction me pose ani na ba photo ba vidéo ba ni na ba mamio to à chaque mois ils bimaka. Donc moi j'ai vu compris ça ba base pour comment je ne sais pas. Bon, merci pour la question. Na biganga na comment robanga. Tellement que ba pasteur mingi ba finganga ba ridiculisanga na miso bato na comment robanga po na sima. Mais je pense que na konzamba zo matisa yo esengeli pe ko contrôler makambo ebele nzinga na yo. Ce que je n'apprécie pas ces derniers temps, les camions sur photo va publier, les camions sur photo va publier, les camions sur photo va publier. Et là qu'on a comprendre d'angoisse et aux alani non juste. Au moins même à temps mon konzambo quand même romona, parfois je le pau. Donc ça dit que et sengeli na biso tout ça l'attention dans la publication na biso. Tout ça l'attention dans la publication na biso, tout ça l'attention dans makambo ebele za nzinga na biso. Ozomona. Et puis tout éviter à mi balé kozalaka occasion de shit pour na bato. Ouais muto azali élevé. Et balandela makamuna. La plupart de nos pasteurs aujourd'hui o nzamba tomboli. Tamsuka eloko musuka ka ya mukeboyo. Na peuple na biso pe mingi moi degré à maturité eza moi muke, esprit critique eza moi muke, discernement eza moi makasité. Et tous appels ba esprit critique to moni ke loko bo pou. Netelo vidéo anga pe na moni yango belé bato atindeli ngai. Mais tant on a ko analyser na mayele na ngai je me suis dit eza na ndenge bato azo kanisa te wana ngai nabi eza na ndenge bato aza ko kanisa te wana comprendre que na mona que nabi bon wana nga bana je me dit faza ndeko moya famille. Il nous arrive aussi par exemple au moins moi na yo aye o yambié tout ça est-ce que essayer que na ba réseaux sociaux essayer que panzana tu vois les longs na zano na téléphone batapote belé batindelinga mais je leur dis bokanisa tende bozo kanisa sinon vous allez pécher. Est-ce bokanisa nde bokanisa te sinon vous allez pécher. Ya tolbika que otozo tia si tondo tia biloko kaka pona batwa tia bisoka ka pona koluka buzz hein. Poto za la kaka na temps yoza mala mingi te te ba pe ko bombaka ma mususu mile mususu pe oza wabino a bokanga photo te soit téléphone ngai kanganga ngamona sani na tie pa na ngai si mile nyonso to ozala photo et oza bespe faible baza ba faible bazali akwe na ensemble soute ba pasteur wana ba aventurer aza aventurer salini asali nini so landeli pe ezandenge ozokanisa te. C'est pour dire que quand on est élevé, quand on est non public, bateau tout basé élevé en dignité, c'est président de la République, premier ministre, ezala ngai ezala yo, c'est tout ça la attention dans ma photo, tout ça attention dans ma photo, que ma photo bateau et puis la ceinture na biso nous devons veiller na makambo ebele sinon to comme occasion de shit pour na bato ebele et puis to éviter ko sala babilo mombo po bato atiaka yo moyebi ke hein eza nango bongo te mais tiraka po bato balobelanga puisqu'il y a des gens na kin balinga bango balinga balobela bango à chaque fois. Il y a des gens qui n'ont pas lobé bango yazo ke sengo na attend non ça l'impact. Il y a des gens comme ça on a un impact peut ou te rappeler nzela musala so ça peut musala na bien nanzambe penzambe nde mutabe makabiso musika. La Bible dit de la poussière retire le peuple pour le faire son église. Nzamba capable aussi de publicité na ndemo ya bien que bon na sa eloko boye pour batianga ka tona yabo dans le bela mutoki ngani pour batianga ba faible bazar. Il y a des bébés spirituels, il y a des gens qui viennent dans les seigneurs au bazar plein de maturité ma capacité tant à monira boye moni nem sarabino
bino bondimaka te botala. Mais moi quand j'avais vu la vidéo nabaike eza ndenge bato azokanisa te puis ngambo na biso bato ebele te boti kokosela pasteur makambo o wana penza te na yebi te mais kaka na analyse nazosala po moi mayela moke ezali ya koanalyse photo nabikandi na analyse photo oyo te oyo faza na ndeko ya pasteur et tout le monde a pu me soubattre na biso ayebo ako oyambie na nzoto boy est-ce que c'est ngalé kaka totia so eza pasteur te so eza entourage so pe moko ya bato bazalaki nzinga ye mto asalaki bongo eza bien yele mama aza na Hollande tana expliquer na bi mama te tika kosumuka na solo nanga pe na pasteur te. Mais quand on a analysé, certainement, il faut en déconner à la famille. Jusqu'au moment où il y a frère Max, il faut que tu aies dit que tu as baku boyeko, ngana beti li baku, ngana siliki, ngana lobi trop. Tas ko beta, heureusement frère Max yo calmé, ngana bizana kimia, na tout ni pasteur te. Mais quand on a tali photo, ils ont une photo buzo baté, ils appellent ndenge bo kanisa te na siliki noir. Il faut en déconner moi famille, hein, o yamba ndekona yo, moi na yo esengo. Tout ça est dans le sens où mais le colaraga baza ba leader d'opinion ata pesi bisou moko ka ya pamba bisou bo pas moni après ça surtout que yé pasteur Moïse Mbiye bato batela kaye bato fungole les miss ata melina ma ya pamba comme za Moïse Mbiye o moni to mona ka somela mai ki na mai te ki loko songolo pakala oza pa keneta msuna matonge alia mwa kabri na ye na to to mona ki na matonge kuna donc tout ça mutu famille ba sokata na bi connais-toi toi-même tango yebi oyo zali ezamba acte musuma comme ça ça ni ko éviter pour nini ka pose l'occasion de chititer pour na ba faible. Merci beaucoup Papa Max, c'est la fin de notre émission. Mais aussi ça vous était peut-être ce que le solo ya partage ton père. Na monegi sango mo resala kinga pasi makaske bazo bengana bino kamite na lopango bazo te kango papa ezandeni Papa Max Mbenga. Bon, na kibo moto à un moment ça me trouble, à un moment ça me fatigue, à un moment na lela kapé na kaniso yebi musala obiso to sala l'évangélisation auprès des enfants en situation difficile ou yebi comment to bandaki yango et nous voyons chaque jour la main de Dieu pour la commande Nzambe na mawanae azali ko transformer vie ya bana azali ko régénérer bana boni Nzamba pesi bana na esengo et tout le monde va à l'école et na Nzamba sali malgré ba maladie ba cab opération mais Nzamba s'est manifesté ba ou ba yaka d'ailleurs na orphelinat partage ton père avec celui qui a faim bamona ka boni bana bazali et ming bandi maramemte nous leur disons que c'est vrai na kibonzoto baye koza orphelin mais ils ne le sont plus puisque biso toza ba boti na bango. Alors le pango tozali wana kovana na bana na munga fola une partie sanini était kamakana yango alors partout etikalaki bayesu ko solliciter biso balobino bosomba na bino yango. C'est ça le souci pour nous, c'est ça l'idéal pour nous. Mais tobi mbongo ya kosomba eza na ngote vomeza place moko kitoko na ba vision tozalaka nango ya kotonga ya kosala makambo ebele mais en tout cas topsika Nzambe asa la volonté na emeloko toyeba ke comme ministère yango eza Nzambe ko permettre te banana balala libanda Nzamba ko permettre jamais bana wana ba panzana atako si to resomba lupango gloire à Dieu. Mais makoki pesa te to bon ezate na ba ope ya mawa papa ce qui pensa me rosala ete mutu muso asombi susu partout wana ke biso to bima je sais que Nzamba opesa so mbongo pour être tout loué et c'est comme ça. Mais déjà nous sommes en train de réfléchir, c'est mieux de quitter là-bas. Pourquoi? Comme nous n'avons pas de moyens, les gens viennent avec les enfants mais biso comme encadreur ezali na kofistre biso ça fait mal au cœur mais eza musala Nzambe yantolo barba média bonenga pe kolobelango susu moi mingi te mais je sais qu'il y a des gens que Dieu a béni toki Nzamba pambola yo nebi ke bele Nzamba pambola bino boyebi pe musala oyo mingi kati ya bino na poto bosi boya wana pe kotala biso boyebi sérieux tozotia na nzela na musala oyo bomona bana so Nzamba si mutema nao osepe lobe ate ngana lingina somba lupango pona bana
so mo pe ko so ko mo pe ke yo ko kite to bi ba to bima ta ko bima to que nous foutre la paix hier pona pour éviter les gens viennent yemo ko pe komi ko accélérer biso alors te malamu ata to bima na biso alors to tik yo sambo ko nzambe musalo eza nzambe c'est pas mon travail ngana ko kufa na un jour mais musalo eza nzambe s'il y a des gens de bien-aimés nzambe a pas mola bango. Je partage ton père avec celui qui a fait. En tout cas, toujours, ça ne sera pas ma parcelle. Ça ne sera pas la parcelle de mes collaborateurs. Biso tokoleka bango bakoma mikolo bana mususu bakoya bango ne bakoye bakopondre soin na esika wana. Na ebite na mona bato belé ko kababa mbongo. Na mona pe na Kinshasa il y a des gens comme tu as 10 parcelles, tu as 20 parcelles, il y a des gens que Dieu a bénis. Oui, pour le bas, tu le pangoyo. Oui, c'est qui ngande, frère Max, bogue nous vanda na banawana. C'est vrai, ils allaient orphelinat n'engue à mukili, mais bah yaka, bah yebi que bana bazana ndaku na bango, bazana ba parents na bango biso tozali. Il y a un grand travail qui s'est fait là-bas, bana baza transformé, régénérer, bana épanoui. Nous avons bâti le 24 décembre, dans la journée culturelle. Bana bako yemba, bana bako bina, bana bako loksa talent na bangono. Vous allez aimer. Lobby le 25 décembre. Et ça journée toko tambola na bana, kota le sabango Kinshasa, ba découvrir bisika bongo na bongo. Donc je me dis surtout kata na mutu kana biso moko munene. Bana to kotia to talisi bana botala mais nous ne désespérons pas. N'évite bana poto papa en commençant par toi. Bosalaka, si ces enfants vont à l'école, si nous arrivons à payer les loyers, c'est grâce à vous. Mais bon les mbaté. C'est un ministère d'évangélisation, Neka Béglise et les Bélé, mais bon les mbaté, continue à faire du bien, continue à soutenir ces ministères et Dieu se souviendra de vous. Bisoto batoro bossa na mère. Nzamba robosa na bindete ya na bi merci lisusu na bingo sali musala oyo ya kosakana ba bakota statut nanga bomonaka bo sali musala ya kosakana te mona mususu yaki lokola kufa lobi tala ye muke tala bana bafungwami na mona comment tozoya et puis nos enfants parlent français hein, c'est ça moi particularité ça étonne les gens hein. Bano ebakata ABCT mais bano ba yiba ko ba français musu pena français a bien musu pe français ta ko tengama mais déjà je suis à la maison je vais bien papa vous allez revenir de tout ça uta azala ki nango te mais moi je me dis Dieu a fait des grandes choses mais papa Max na comme yoko pe koloba na constamment na celle ozoaba na on ke bana na moko propre modèle se dérange ko tamona banko tia bango à l'aise. Donc, qu'est-ce qui ne va pas bander au Moussou, papa Max, il y a ou comment adopter na orphelinat ou comment? Non, moi j'ai des enfants. Mon fils est né à G3, na Université pédagogique nationale, à Salaka droit. Yami Balé, aza pena mikili ya bapaya, yami sato aza na 6e des humanités, ainsi de suite. Nenga pe kolbela mingi ba na ngala ba média bote ponga za tata bani belé. Tous ces enfants ils suivent la télé. Et balanda be mission na na télévision alors nenga teno banana bana autant sinon on fisserait bango. Papa, c'est ça la différence. Nous faisons l'évangélisation par ces enfants sont nga même na ndako so lingi na yinayo. So lingi to yo kanate kuba keno akena orphelinat mikola na no ngulu kulo tianga mbeli nenga muta asela nga ba comparaison wana te so do bana na bano ngara boti na nzoto na bana wana pona nga ils sont idem ils sont mes enfants. Ils sont nos enfants. Si nous avons moko azobela, naza mal à l'aise. Na uzana iwana, je l'accompagne au hôpital. Naza na ye, na linga pe na mone salité. Chaque samedi, bana na biso bakendaka salon de coiffure, baké salon. Et on a basi so monde ba mikolo, bango tout bazana ba mèche. Donc ndenge sale marana ndako po biso style maison vie. Mais nasi na yebisa. Nous n'avions pas l'ambition d'implanter orphelinat. Ils allaient rater. Mais on a eu à sillonner, papa, toi, tu sais, totalement orphelinat belé na Kinshasa. C'est vrai.
o bazo sa misala malamu bazali mais baventurier bazali ebele omona bana bakonda bana santé malonga te ska bana balara na pasi on présente toujours des enfants malheureux bana non ça m'avait choqué. Je me rappelle une fois orphelinat souka na kenda kotala Alvin na saki émission de comment pambo na bele pesa bana kota bo papa Alvin bana salité bana nzoto solo bana bazoli akafufu ya boye matembele zang mafuta natali ban cadre na bango banati ba cause si bango vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Pourquoi vous traitez ces enfants comme ça? Tala bilon de boss, tala bana oyo. Na be monia moi mukenko la pesenga. Je vous donne plus, je ne donne plus. Na baluki na kenda. Na ko kota prière, tinzamba epsinga. Partage ton pain avec celui qui a faim, tu dois implanter. Nzamba comme ko explique, na utaka livulu. Na makolo comme na mutuka te na tambola makolo. Bazo bisangai. Papa, c'est comme ça que nous avons commencé ces ministères. Papa, moi, c'est vrai, à Rosa l'orphelin, tata, maman, pouf. Oh. Mais en quoi il est différent à Bananayo? En quoi c'est différent à moi, à maman Zolana? Ce sont nos enfants. Surtout ça, qu'on entretenir Banabiso bien à Banda. Pourquoi Bananayo, on a contre? Bato bazote côté anabi ces âmes abété bazote anabi pas comme la photo à bana ko seka bambongo. Il y a des gens qui exposent les enfants dans le milieu public ngana okakango soni. J'aime ces enfants. Il y a un moment même dans zongela qui classe. Mais ça Maxo le makotanga trabi non. Nabona sala makabi sala sala. Là aujourd'hui je suis un assistant social formé, qualifié et je bénis le Seigneur. Donc on met cette émission ici là. Naké kuna. Ngeno ke nebolo le 24. Narobima le 26 na Tongo. Donc na po mani bana o bazangi ba faire le 24. Le 24. Nous n'avons qu'un le 24 après émission. Nous bima le 26 na Tongo. OK. Et le 26 na Tongo ce ka bauti kilt basambe la kana extension à la borne. Oza na monga fo la KDC évangile de paix. Na pesi bango merci pour l'encadrement spirituel. Donc ce ka bana bauti kilt dimanche ninga na zongi. Donc Noël le 24 boy, le 25 boy toza na bango ti dimanche na Tongo ba 11h na zongi na ko fêter na bango pour na nini otuna ngame to si tes enfants. Bano toza na bango na ndako. C'est une femme est-ce que maman zo comprendre. Bano toza na bango na ndako moi déjà na libumu maman azoko ya na chaleur boy. Mais bana na ne to rembe baza na affection te. Toza na mwana moko 6 ans. Comme on est lycée, là ça me va maman na bango bala la bateke na tolo ba mais na remarqué moi na moi na avec ces enfants d'abord c'est l'observation. Nous avons un grand observateur. Il y a bana wana. Bon mouvement sur na va na ngaboy. Ba ka sika na tala na zo étudier ba na remarqué moi na azana bolingo moi na il nengi bible il manque quelque chose na aina aosanga dose affection. Je dis na ba maman na bango ya orphelinat kuna botiake na tolo subolali bokanga ka moi boye pemene pe ata biso mosu to yo mona to zienne ça va ma fille allez na besoin de lait j'ai amené ça pour toi les biscuits c'est pour toi maman ça va tout ça tout pona nini osa pona bana bazangi ka bana bazangi ba souffrir na dose à bolingo bana ba chérir bango te des enfants qui ont été rejetés ta mwana tata kufi maman kufi balingi ba violenté moi na kimi na koti na balabala ti bata service social bazio habite toti na bino et pas frère Max. Il y a des enfants comme ça aux homona suko sukaye le manger c'est bon mais il faut que l'accès bango bolingo bazio ba grâce à ko fêter ba Noël ko ganga wana bo. Il est vrai que Yesu botamani le 27 décembre mais nous reconnaissons qu'un jour moi na moto abotama ki pona ko biksa biso to ko expliquer bango na yango to lien repas ensemble to sakadi moi mes enfants à la maison déjà dès libumu bazoki affection maman bango azali ba tantine baza ba comble vide wana mais kuna na comble vide. Ça veut 12 abolingo ngana za nango lokola porter à vision. J'ai des collaborateurs. Ils ont ndenge mon retard parce que moi lorsque j'entre là-bas oui ko koya papa et puis on m'appelle papa Max. Papa P majuscule. Même bana à la maison parfois na Santa o ya kunu mo yeboy. Ah papa attends zaki malade au bika. Oh moi papa ça va. Ah papa on a dit à l'école. Net ma fille est née Christine. So yeba papa keche baby akesuru oh non papa pesa papa mai e bolingwana papa non yanga sino obela nakenda nde kuna ba matelio ba vandelio e musomuna oleli oh Seigneur pourquoi ça ya on a lingi aimons ces enfants cause alors fele za tous ongote lokolo comme la cop et comme lokola moi business mo bozomona yango biso
bato bazotia sérieux bazalo moyen te pourquoi mitema bato ese lembi ponani baventurer bakoti ebele baescro bakoti ebele yango moto amonaka ah suna tini bo barolia tika tina $10 tika tina bo tika tina boy ozomona mais nous reconnaissons que bana poto no ba bénédiction pour na biso soki bango te ces enfants n'iraient pas à l'école mais ba fête to fête à cause na bango mais je leur dis bo lembate et c'est no ba pese loko na ngate Eza Moussala Nzambe, c'est un ministère avec lui aux conseils médiatiques Nabiso. Si aujourd'hui on nous connaît en Europe, on nous connaît par-ci par-là, c'est Alvin, tu as accepté de nous recevoir chez toi au sein de Nabiso Petambo. Aidez-moi à bénir ces garçons. Il nous aime beaucoup, il nous soutient. Il est une bénédiction pour nous, papa Alvino. Msunga Lingi TVT, Yakananu, Naoki Bote Kalopango, tu ne veux pas parler, viens pas. En tout cas, je vous demande, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un bon garçon. Je ne témoignerai pas ma vie dans les cercueils. Puisque moi, ça la témoigne dans les cercueils. J'aime témoigner pendant qu'il est vivant. Il est exceptionnel pour nous. Si nous sommes connus en Europe, c'est grâce à lui au Kabola bénédiction la parcelle de l'orphelinat, cette parcelle là que nous occupons là, en vente, l'issoussou. Alors, et comme même stress, traumatisme, âge, je me dis Seigneur, pardon. Avant yo ben Arabie sur le royaume na yo. Pendant que nous sommes encore vivants, que ces enfants, pas mes enfants, pas mes enfants. Je ne viens pas ici pour parler de Banandako, Shengai. Mais pour ces enfants-là, bosa bango bolamu tande bana bakomi bangengi bana bakomi lengi bazonga suna balabala boye te voilà mais na bien à travers le monde il y a des gens que Dieu a bénis, il y a des gens que oyo ba mona loboko nanza peut-être tu as été aussi orphelin, tu as été aussi abandonné un jour mais l'onza bakomi sa mout bosangana faisons quelque chose pour ces enfants na bien nzamba lola à Kozanga, biso on a 20 bana, un style maison. Et puis même à niveau service social, on nous dérange beaucoup pour nous recevoir bana. Biso sera bana na passe. Pour moi na kota chez nous. Tout ça la business pour nous à 150 bana, 250 bana, 80 bana. Oh papa, avec quels moyens? Le vente au tozana bangouana. D'abord ce n'est pas facile. Et leurs encadreurs, il faut qu'on foute à Bango, il faut qu'on encourage Bango, qu'on foute en Dako, côté aux aliments et à la rater. Il faut acheter de l'eau le matin, na midi, na poko, et puis maïa forage, tout ça. Net mikolo, grippe bêta qui banne, na ebisa yokobi. Est-ce que moi, non, comme on a tongo? Et puis je t'informe. Et ça, na centre belé na Kinshasa, sous moi, na beli babengana raye. Non, kapanzoka. Sumo moi no ya kufa na eto benganaye na on prendre rango ce que moi na beli maladi makasi ngabi mais non Seigneur tu ne permettras pas que bano ba kufa yo pesi biso kufa to cet enfant ou comment vous allez à l'hôpital, vous allez c'est plus qu'on a un peu exposé les enfants, bah photo bah kingani, ça vous allez à l'hôpital, vous allez prier, vous allez prier, na mon ébélé bah comme convalescent, mais la tout même ming na mon micro grippe au kosu za ma casse bon ça quoi et nous croyons que la prière, na ba traitement et tout bangata. Moi, où est le problème? Nous savons que Nzambe, Nanzela aspirine, Nanzela paracétamol, Nanzela qui se sont molo pakala, Nanzela pe matiti, Nanzela pa mulunge, tout ça bango pe moko. Dieu est capable, il y a ça tout banga rate. On a opéré Christine, appendicite. Mon appendicite. Ye wana tali mwana ya katala mukitali la comment vous va dédonner to beta bango ba hernie il y a 3 garçons bana 10 ans 11 ans qui on est comme on dit la lingala musutu mais bazu circoncision salema hôpital mais faut mona jour bana taka mona 10 ans 11 ans 12 ans qui un circoncis bon temps ba baleki na circoncision diable oh non est-ce qu'on a mona que ministère on nzambazala sur le ministère moi ma sécurité on a le père papa diable lingagita moi na moko enseignant na degré même le médecin lobi max luke linga problème rabita ku fanete na yana tellement ou babi no esprit de mort
papa na loba ndeko loba nzambe no ti opesa biso bano nzambe ngo simisa biso touche. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh Seigneur, tu dois agir, c'est toi le médecin par excellence. Oh papa, ba prière traitement pota bane kauka. Donc oyo ya ko saigner wana eza oyo to soleil na fa passer OK ba jola qui est pas ce qui papa pasteur. Et bon ezaki na mwana moko wana c'était notre fille aînée. OK. Azalaki nangolo bango suna médiate mais omoni eza na bato na ba papa boss wana. Eza na bato balingi pe ko profiter somoni mwana neti aza orphelin to orpheline al balingi ba profiter pour na ko abuser et de ce côté là tout ça très sévère et pour nous sommes organisés. Toza na maître avocat na biso azali maître Henri azali toza na médecin na biso toza na ba Onyo soto balandaka biso sont des conseillers bozali belé bobenga biso il y a des gens c'est que Job na ministère il y a des gens qui me disent Max là on n'a pas aimé ah merci papa toi ça langa ba remarque bazali les abato ba gangela nga pe bazali si on a sali mabe je vous aime beaucoup on a besoin de critiques on a besoin de remarques voilà pourquoi bato nyonso biso to sala ki mabe na année o tom sune lobeli na biso na ba propos na biso na façon peut toza ko gérer orpheline vous avez été blessé bolimbisa biso eza Evra Max eza Alvin te eza Musa na Nzambe biso tout au sala emsunga na zawa Alvin na za mama kinga na za awa boy chacun de nous azo aobeta partition na ye et ensemble to sangana pour nous musala wekende liboso to sangani on peut acheter une parcelle pour ses enfants on peut construire na mono bofene belé a bazar banda kuna bango batonga et moi je crois que 2022 on ensemble tout ça là quelque chose tikete nzamba pambola bino. Merci beaucoup papa Max bandeko bayoki papa Max bazo teka parcelle place bazo louer en tout cas Ophelina partage ton pain avec celui qui a faim bien-aimé dans le Seigneur. Bientôt là, bakobima na parcelle et sikani bazali bazoteka le pain bien-aimé dans le Seigneur. Papa Max P na maboko adana mbongo ya kosoma le pain ngo pété garantie pe ezalite ya kokeno ko louer place mosusu bien-aimé dans le Seigneur. Ozali serviteur, servant de Dieu. En tout cas ceux qui loko touché nzamba sayelo bola moko na vie, sœur frère, en tout cas intervenir na ka oyo soit kosoma le pango bazoteka soit ko contribuer na mo wa garantie papa Max asima na maboko ba ke no koluka place mususu bien aimé dans le Seigneur oleke bana oyo ya Ophelina bazonga lisusu na balabala bien aimé dans le Seigneur nzama lola akokanisa osoki peke okolinga te nzama tuno un jour que non nazali na kati ya passe osungaki bana oyo te en tout cas nzambe amona bino papa Max je crois bien que message eleki yo po sala raté nzama sunga biso kana ndeto se débrouiller na ba micro na biso yo nzama lola ko mimonisa